dans le monde entier. Bonne année dans la République démocratique du Congo. Bonne année nous besoin d'adaptation dans Congo central. Besoin d'adaptation dans la chaîne Nabiso, tout un partenaire Nabango. Merci la confiance. Merci Nabino parce que Baba qui 2022 toko tapé toko ti. Merci Nabino, merci Naba le brancher tout. Merci Nabino nous beaucoup mais là qui biso en 2021 pour penser que biso ba remarque par rapport à notre chaîne et puis nos émissions. Merci. La confiance au bozo tikate ko pesa biso tout le temps. Biso tozawana pour Nabino. Sans bino pe biso moi to sa musala ezate. Totonga moka. Abonnez-vous sur notre chaîne Marinon Nzebo TV P. Bota la chaîne d'habitude dans la partenaire nango. Bota la yango mingi et ça abiso. Plaisir ceux qui bolanda d'abiso puis bozo s'abonner, bozo comme la biso, bozo comme la biso ba conseil, bozo comme la biso makambobele et ça akabiso bien. Hello, toi la sujet le sujet à marquer pour un sujet na tout le temps la bémission na biso sur la sensibilisation kaka ya ba population. Le lot sensibiliser mingi ba maman. Bolanda biso elongo vidéo ezoleka na sima na biso bozo mona comment est-ce que ba mama toza exposé na l'église ya lelo. Ba maman ce qui to sali constant na l'église na biso lelo constant eza que ba maman bazé belé que ba papa. Mais la plupart ba kumba makana légèreté ezaka kanini biso ba mama. Tokotonga mboka ngai na yo. Merci n'a pas voir à réaliser biso chaque fois après ça biso temps quoi qu'on réaliser biso. Merci à notre réalisateur. Oyazo la bino eza votre servante Marinon Nzebo kolo la chaîne Marinon Nzebo TV. Bo s'abonner et belé pour la plaisir na bino. Bozo tala ba image. Bozo mona que na l'église o batondi eza ba maman de na lobaki. Mais ba ope bazo kumba manalo yenge ezape kaka ba maman. Soko osali constat ba papa ba kumba marate mais mingi ba maman. Botala image ezoleka. Maman, pasteur moko songolo pakala. Azui yo, alobi na yo, asokola yo na bassin. So na mituni, yo moko ekokenda na douche ko sokola ka mabe. Yo moko ekozwa cantine no mai, to koti na salle de bain, to koti na douche, o ekozo sokola, o sokola ka mabe. Po ye asokola yo na miso batu nyonso bavandi wana anika yo na linuka okotela bien par rapport au ya kosala to ndenge yo moko sala na douche otelaka bien ba mama tokoyoka timbula nini tokoma kokumba makumba na loyenge pour ni pasteur alobaki na ngai tu respectes ton pasteur plus que ton mari mboke kufi. Et l'eau que zo boma mboka lelo eza l'église na biso. Tutuna ki mituna bolo baka ke lobi kisaka. Corona ya ki a combien de passé ba biksi ba na corona. Ba mona nite. Mais pona ka ko simba banzoto abasi. Pona ko kende ko simba basi mbe ba passer wana ba tele makamakasi. Nzamba lobi, nzamba sali, nzamba nga lobi kana lobi na ngati. Mama, ozo kumba makumba manalo yenge. Baebisi bino bako sokola bino service séance ko sokola boye na besu aimé basia mabala peso taille la majorité ba bazaona baza basia mabala boye na besu aimé bo vandi na kata bassin papa o toléré pe mwasi na yo avana na bassin wana mwana mobali moko boye amona nzoto ne nidité za ka sacré mwana mobali nyonso balobi bazaka ba homme de Dieu. Donc, ça veut dire que quand tu as bango qui bon mobile pe salaka, qui die pe et salaka, to kumba mamusu pa kosali comme na sentiment nzoto ne sengila lo babongo. Asa pour ça monde ba nzoto na bino gratuitement. Yango akombenga bino na science wana asala bino service ako sokola. Azui bino ma yango sokola ki bino d'abord soko talima yon ezana omkie papa ma oyo sokola na douche. Ça veut dire que mai wana oya sokoli wana yango ko telisa yo to mai oyo memara na je suis très fâché ba maman. Ce n'est pas normal n'importe qui a mon nzoto no yo za mosa di bala. Nzoto no za pona mobali na yo. Nzoto no za pona yote, za pona mutu no za pona pasteur na yote, na kati église pasteur. Azana ba ancienne baza bana bassiste. Pourquoi pas utiliser ces anciennes là, yé a bien moi si na ya pasteur a sokola. Car yende fa sokola bino.
les mamans, pourquoi tous kumba manalo yenge? Ba maman, pourquoi tu kendaka le yenge? Yango mon église est tondi, mais la plupart maman ceux qui ba obima na église, tout les maman otote ya ni. Akangi ata eloko te. Yango toza facile à manipuler parce que moko yebisa o na posa na salo service yango yaka na minuit zalaka ka yo moko koyana mutu te yaka yo moko to sala ngo ka ngana yo na ndeni ante service fo batu musuba zala pembe ba collaborateur yo pe mama okumami ondimi mama pe oza libala moko na yoka alobi na osa service ayebisi mobali yo kozala te na ozaka ngana yo na mwasi na yo mobali pe na benga mobali na vraiment limbisanga na obengo za zoba mobali atiki chambre na ye à coucher na pasteur na mwasi na ye ce n'est pas normal makambo zo leka lelo na l'église na biso eza normalité eza malamu te tokotonga mboka mpona kochanger ba mentalité na biso tozokende po toyoka oyo bozoyoka na bible mino bomona basokola na bassin oyebisa biso te otanga biso verset biblique mutu nini bamonaki na milimo mabe mutu nini bamonaki na baproblème bazwi ba bassin monene batie wana babandi onike mai mpe basokola bino eza mai ezali te mpo mai ya mokie wana otela mpe te otela te parce que azwi ntango onika même sexe na yo vraiment maman comment tozoko exposer nzoto na biso bongo nzoto no eza sacré eza pona mobali na yo eza pona bato nyonso te bamona ngo même oza jeune fille na mobali te nzoto no eziko te passer amona ngo amona ngo gratuitement afuti mbongo te kaka loko alobi loko passer alobi soki osali te okomi na mimo mabe non boya lobaki na osala te soki bana basi baza wana ça se comprend mais na ndimi te passer o moto esala bien pour nana loba vérité bao baosamaka ba moto esala bien te ou bien bazana ba eloko moko boye o ezotinda bango basala makamba bongo nzambe ne peut pas dire que o bando sokola bato non okoko pisa de verset biblique batanga puis ba se sanctifier okolo bateke nga popo se sanctifier bo sokola qui vous a dit que maya wana basoko eza maya malamu ba musu ba ombelisa biso ba maya mabe ba maya bibende auti ko signer ba contrat na ye auti ko signer ba pacte na ye bayebi seke kolia musunite aya lobe en église mobimba to lia musunite yo pe o adopté ondimi pe komi pe na kolia musunite tout na ye bolia musunite pour na nini ça n'a pas de sens les mamans surtout bana mibali kuto ba kendaka na ba malema ba maman de ba toujours bo mamboko ba maman parce que oyebiso mwana mbanda wana zalaka na kindoki benga na ena ndako maman ozwi pe tawana on réfléchir même pas na tuna mutuna mwana mbanda zana kindoki bongo soka zaki mwana na yo pesa zaki na kindoki ongo benga nene ngo benga ni mwana mbandana parce que mwana mbanda mama na ya kufa parce que mwana mbanda zana pesa okendete parce que yondo za maman remplacer olingi olaxa ke yo za maman pourquoi parce que pasteur mtayebisa kiyo pasteur mtalobi mwana za ndoki to repasser ozwi peton na sala interview moko na mwana moka fader mukongo nyonso elonga ba poso na tuni mwana na nini boya binanga nga na kimanda ku parce que mwamba na biso akufa papa zo mwasi mususu mama wana kanganga ndoki ba memanga na église balobi nanga na ndima kana za ndoki atata na za na nga ndoki te pona ndima bazwi faire à repasser tenga na mukongo bazikisinga mukongo baposo nyonso mukongo nanga elongwe pona nini pasteur alobi kake nandimake naza ndoki nandimake ngam na lia mama na ngai lokwa na boya ki kondima esali ye que bazwa basala nga bongo tala mukongo na mona mukongo mwana wana je vous dis esala nga na pasi na mawa soki bo kontina WWEHP Media bokomona interview wana na basikatrice ya mwana wana esalanga pasi makasi lelo ba maman tozo changer te tozo ke l'église ebele mais tozo bongwana mukie soko sali constant au compte l'église tout l'église daka bato ebele batonda okomona ke ba maman pe baza ebele église on etondi pe ba problème ebele pour nini ba maman baza wana ba maman tozo tonga te ba maman tozo ya tozo yoka mais changement kati na biso ezate ba maman tozo ya ka na église la plupart so ba ye ba koti ba yoki ba msu ba ka relaxa bilamba ba msu ba ka relaxa asombi chaussure sika mususu ye na sali coiffure sika
mususu aye na lati na sombi saki asika il faut ba mona nga faut ba sentir mais aye na une église na koyoka te aye na une église pour na alekisa ton les mamans nous devons changer nos comportements ils ont honoré te vidéo est révolté ki ngai makasi pesela ki ngai pasi je m'y attendais pas les mamans na nzela ki kondimate ke ba maman ko sala acte bongo maman boko se comporter bongo maman koko ndima otiki ndako na yo oye l'église ba sokoli yo apoko sokola yo mususu apangusi yo mai mususu apakoli yo mafuta donc yo mo na ndako pakola mafuta biete wana confiance ya nzoto na ote wana confiance mafuta oyo pakola te oza confiance maboko na ote oza confiance mafuta oyo ayote kama mafuta na pasa apakoli ne mafuta malamu kitadi ki mafuta malamu oyi pesa mafuta ne utaki oyi pesa bomba kyangu na suka nango okeipe bazui kaleso sika bapesi yo kaleso na epese utaki mususu kutu basalaka soki bazui bongo bilamba nyonso boyaki nango bazui basangisi yango batiango place moko botunaka bango bilamba nekenda wapi yaya botika bavi na bino lelo bato bele bomona bafongola baeglise basaka banganga ti o bamona baeglise ekoma baplein kala bandota bato maboko bata maboko elobi boye mais lelo yo tellement que bato bakomprendre ke kinganga eza mabe babi te kinganga otokomisa yango tokoma baprophète ebele ya bato bazoboma mboka lelo eza baprophète les prophètes batondani ebele na bacontre na biso batondani ebele na mboka na biso mais rien ne change bo prophétiser mpona mboka makambo echange mpona mboka parce que mboka ezosimba te mais totondani na baeglise mpona kointimider bamama mpona komanipuler les mamans parce que boyebi ke bamama eza terrain moko facile ya olona nguba mpe biso na bino alona nguba mpa mama bakondima kaka biso na bino asala boye mama kosepela nango kaka toboyaka te tondimaka nyonso on accepte tout oyo baye koyebisa ondimi kaka tellement oetel alobaki prophète alobaki je donne l'histoire ya biso moko na ndako na biso papa na biso aloti ndoto ya mabe ayebisi mama na biso naoloba ngo mpona kofaire révolter bato bachanger to ezala intimide na baprophète wana te ya pambapamba baprophète wana te ya loyenge parce que baza loyenge laisse-moi vous dire que baza loyenge baosanga mpe eloko te baza vraiment loyenge bazwi ayebisi mama ayebisi passion na bango parce que loko ayambaki prophète mosusu ya sika abeteli prophète wana liso prophète wana ayoki yango babimisi yango loko aprofétise na kati église yoka niveau ya manipulation ya bato babimisi yango prophétie na kati église babimisi prophétie fo tosambela na ndako na bino po tosambela il faut somba huile osomba huile d'olive osomba na vin nayebi te ndako ni bapurifiaka na huile d'olive na vin vraiment ça m'étonne ma maman tellement que yandimaka pasteur na ye andimi asombi huile d'olive asombi vin baye nango moi je ne t'ai même pas là na bimaka nazongi na kuti bato na kati ya ndako moye na kote je suis resté dehors parce que makambo ne concerne nga te mais c'est bon déjà début na bi loko bosa eza malamu te kosala ngo te mo maman biso yokaka te andimi sali yango je dis ce qui est vrai azwi bamafuta mélanger abandi kobwaka azobwaka nga nazali libana na vandi alinga bwaka nga papa s'il te plaît kobwakela bamai wana te alobi na nga nakomi na mvutima alobi na nga naza na mvutima nese bamai wana ezotesinga tobwakela nga koma onga naza ya milimo mabe basala makasi mpo na nga balongola nga milimo wapi yaya parce que na telemeli loko azoloba babo azobwaka mai azoloba makambo azoloba bato oyo azobwaka bazokomprendre te mais tellement que baza na kondima na ye bandimi esala buzoba wana oyo eza buzoba laisse-moi vous dire eza buzoba par après les prophètes en question aumele na lukala aumele na lukala te parce que ce qui makambo ezeki normal te la police ekomi koluka ye bakanga ye tu vois un peu tout beaucoup tomi kokumbama na loyenge avec des faux prophètes parce que lelo bavrai baamukie voango mpe mpo identifier eza pasi tellement toza bato ya basentiment pour identifier que oyo est dans le vrai eza pasi les mamans nous devons changer vidéo ezoleka wana azotia wana eza mpo erevolte ngai erevolte yo ozolanda biso tokotonga mboka na basentiment pambapamba wana te tokotonga mboka na baintimidation bapasteur te tokotonga mboka ngai na yo na kofaire raisonner mitu na biso
ba intimider biso te mutu bela lobby il faut s'aimer pour ça le prière il faut s'aimer boy pour ça le boy il faut ça la boyaya est-ce que nzambe Jésus abano ça la batu ba prière ndo senga batu bambongo lelo communion son mbongo ok écoute na pasteur avant que kuna fuso ba fiche pour côté la kuna et côté kuna avant simba il faut pesa mbongo. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre pays? Balobi bozo ki ofele bo peso ofele mutu ye moko na conscience na raisonner que na yeki komona mosala nzambe na kozonga bongo te na pesa quelque chose. Mais lelo ce n'est pas ce qui se passe. Je sais que ba mama ba sokola ki na suka nango ba baki bo bon action de grâce bo pesa. Pour ani ba sokoli bino bo komi purifier bo komi peto. Toko peto lama na molimo mosantu. Toko peto lama par le sang de Jésus. Yaya et le connu soit na bakoye la so komoni ko za convaincu te boya le ba ke na lingi na ngate na sa convaincu na ngote na kosala ngote ba solo pe lote et le ko pe ko changer na vino ezate parce que on a convaincu na ngoto sala on dit maka amen na lo yengete bandimi soka ndima amen parce que le ko besali mo ndima amen parce que le ko bezongo boy non les mamans nous devons changer totonga mboka mama e ozola nanga yo nanga merci dans le monde entier vous nous avez suivis. J'étais tellement fâché, mon même transpiration. Na otoka pona kanda parce que maman a payé une kanda. Bon s'abonner sur notre chaîne Marinon Nzebo TV, pebo na la chaîne de un partenaire nango. Merci na pava ou à réaliser biso. Merci na yo zo kata kotala pe ko s'abonner. Merci. Au revoir. Ciao. Combien de minutes?